Voilà, merci, bienvenue à vous tous. Salutations à vous tous partout, vous êtes branchés, connectés. Je suis Boloa à la présentation. Bonjour Kolodo. Bonjour. Boni. Bien, d'accord. Ma présentation à Bato Bazolandayo na Katia Congo Dialogue. Merci, Ngaïza John Sokoro, commandant d'Afrique du Sud. Ah, ok. Tu Lukio parce que tu es bien que porte-parole na Katia combat en Afrique du Sud. Tu as la situation, il y a Eliezer. Selon votre point de vue, d'abord, Elo Kaliboso, tu qui sangoué, tu es bien combattant, Basombi bino na Moïse Katumbi, après si bino tricot, allez si bino bambongo. Réaction des abonnés. Ok, merci mingi pona mutuno tuni. Omoni na combat nyo sous stratégie zalaka. Bon, mutu a bi stratégie, te stratégie nyo surtout ko bi misango te en public ko bato ba yeba quoi. Omoni ndenge ka to lobaki liboso ke na ba mission to salaki Moïse Asombi atika lo somba combattant mo côté. Na kanisa so to zongeli so na ba maloba mususu oyo papa na biso Etienne Tshisekedi dalobaki aluso bapesi bino zwa lia me bobunda mpona mboka na bino omoni kokende tokende kuna ezalaki te ke bacombattant mutu baluwaki babis batransport ndenge yalaki bon ndenge batindela biso babis de Johannesburg de Yovier ti Krugersdorp eza na mosika ozomona parce que 70 km. ok tokomi na ville ya Krugersdorp place ezalaki au moni mutu akumbaka oyo to ayebo kumba yebi donc 17 minutes à kokumba ti okoma na place oyo ezalaki oyo place manifestation salame o mona déjà eza musika bon na porte entrée donc place to kende au parquet so na bosa nete eza yaki ba 80 mètres à 9 80 mètres C'est place ça les ala. Salle là to comme na salle ti. Là to comme na salle ti. Ti o comme na salle mo les jouer mo ba distance. Bon, l'air to comme qui stratégie na tse ala ki to kene na to ba nini o ba bande ko lo ba quoi. Mais to kene pona Moïse te. To za na rien te to kene kumisa Moïse ba nini. Et puis so botali na ba combattant tu ba yebi problème na nga ala ki nini ke soki Félix alinga za la candidat malama kende yemoko po bato nyoso tout groupe bato nyoso tout bayaki sima Félix po bayeba ke Félix bana poa ozomona po la bango moko bakoyi ko bimate yango balobi ke atokanga mana mwana oyo neti via tiki mwana oyo tokanga mana e po biso to mona ozomona nde alaki arrivé na biso kuna na salle babanda opesa ba polo na to comme na salle te po opesa ba polo là to komi o ba polo biso comprendre ba polo ba o te so ba pesa ba polo na 340 ngana bisi ba petio to ala ina bango na ba massa mso combattant to ala ina bango mais ce que poto kota na salle ba pesa so ba polo na 340 o mona ote ba komo saka na biso ngana to komi na entrée ko makambo ba polo ndenge na bande expliquer bino mais ndenge to tambola boye pona la sabino preuve que monde ngo so nga awa to ala ba polo biso to ala ba polo to mboka na biso nete ezala en otage biso partout totambolaka tozanga apolo na kati te po kende po kuta na mbiskat so moni ke obente un collabo aye oyebi ndeni okolongola olongoli chaquette otikali na polo onde naza awa omoni ndenge oyo ozwanga awa na place na biso tozalaka mpona yeba ekutu te namoni oka ndenge oyo ozwanga awa mpona yebisa oke tolataki bapolo wana te omoni ezalaka moyen moko bakotisa bino na kati kuna bakotisa biso omoni chaquette na nango na chaquette nalongoli chaquette nanga donc sokolo azala pena prêt pour la révolution polo yango oyo nalongoli donc komba pende eza pena komba nalongoli chemise omoni nde toala yango oyo polo yango oyo oyo tosalaki nango bapolo tolataki yango oyo tosalaki ezalaka de polo nga na paka fini mpona olobaki nalingi nalakisa bino mpona olobaki oyo tu bazoloba wana omoni eza na bato mosusu baoleka na média bakoyoloba n'importe quoi mpona kopanza combattant moko te oyo balobi oyo te bake bacorrompre pa Moïse combattant moko te bacorrompre pa Moïse soki otali na baimage yango omoni na banda yebisa ndeko Eliezer yebisa ndeko Eliezer ata ndenge azali na kati ya kumba ayebi tobanda koyebisa ye ke
bimisa ba image na biso quoi kwa tikalo bimisa ba image na image bimate ba image bimate to sala pe ba DVD ba interview na ba tebele ba ebi tulubango pena Daniel Safu mul polo na lati akanga ba photo to akina ba kafela akanga biso ba photo ti etikala ko bimate donc to komona ke côté mususu to éviter na ko juger na onte donc côté mususu pelem so atalanga na bango poto tout le monde en clarté ti lelo mais il y a une chance que ceux qui passe à Pascal abim sa ba image wana te lingo sala mobulu pour la biso uzomona donc bangonde to ko mona ke plan la bangonde balingande basindisa combat Afrique du Sud mais 1000 chances pour Pascal alaki yango la bimisa ki ba polo wana quoi uzomona momone lo mona lobaka na bande ko loba pe na base pour mondika de kaninga awa ke polanga na lobaka ke Félix. Pourquoi pas Félix Akeyemoko? Azo sangana bato na ndeni. Na kasana lobaki on déjà liboso. Asangana bato na ndeni. Po bato wana baboni ke ba na poate. Ba ende ko diembela sima Félix. Bato wana bana ba Moïse. Ba monyo surtout wana groupe bakala duwana bagi na ba dokolo shoyi banal bagi na poate. Ba ko muto azana poa ezale Félix. Ozomo. Ba ko diembela nde sima Félix. Pour les lois, il y a un mot qui Moïse na Félix, au colonna Félix, yo voté na. Donc pour les pas Félix, au moins que bazaki odinda. Bazaki odinda. Pour bailler bana bien, on va dire maintenant c'est Félix. Pour bailler bana, on va dire maintenant c'est Félix. Mais la minute c'est comme si Félix bazaki odinda. Au moins on était. Nani Félix. Akas. Tu as congolais à cause odinda te. A congolais. Apparemment ça l'arte, tout ça est singala ba Moïse va financer. Bongo ça va peuple. Ah IDPC na mbongo te disons. Peuple ndé biso peuple to na mbongo na membre IDPC. Na membre IDPC. Mais le lot so ba Moïse na Félix na Fodé Félix. Kwa mwana mbo. OK. Ata kutu batie atande yo batie yo na Moïse ngana kuvote yo. Oh. Paka Sokoro avant libérer sikoyo prophétiser pour Eliezer na minute yo donc bakangie azana détention parce que sali ceux qui a limisa information moko boye contre gouverneur il y a Mbujimai qui réactionné zanine par rapport à Eliezer. Il y a bango na bango. Ils a bango na bango, ba evindeni bango libérer quoi. Ils a bango na bango. Maintenant Eliezer akoma ki abno ba combattre boyamba ki mena mitso bolo belo monte. Ti to yamba ki au mona loko à décevoir biso. To yamba ki l'air de Eliezer a ki to yamba ki vraiment. Mais l'air abimisi ba image na bisoté. Bon, yo moi bi combat ça en Afrique du Sud avant. Ah, de combat en Afrique du Sud, to kende ikuna bato balobela ki en trop. Ah, et ça il a pas problème tila bandaku banino ole kabu bazo finga utamula ba finga. Mais l'air tangu passe à Pascal ayoko bimisa ba image wana yango moni calme kotaki na communauté pe calme koté pas ba combattant. Yango to bando senga la ndeko désert abimisa ba image na biso. Pourquoi boy ga point on a évité wana étalien ndenga sana kumba yemo wa yebi. Ayebi wana étalien. Message no repeste na minute ba ba Holanda et Eliezer aboya ko bimisa ba image ninga zabo yazana problème na gouverneur en Mbujimai. Bon, problème na bango na gouverneur en Mbujimai wana na évité. Mais problème na biso ndeko Eliezer azana problème na biso ba combattant Afrique du Sud. Po aboya ki ko bimisa ba image na biso. Elo bolo bien encore côté susu ate. Na Daniel Saf. Eliezer qui aligi aya ayebisa biso ba image na biso ezawa. Quoi ça na ba image abimisango. C'est un problème. Osomona asa congolais. Osomona ndeko Eliezer a congolais Daniel Saf a congolais to alaki na to sepe Daniel Saf. Akanga ba photo a ebisa biso ke abimisango na journal mais ti le journal on to tikalo mona ngoto. Na ba déclaration na biso tout ça là. Sokoro est parmi les grands combattants en Afrique du Sud. Un message qui nous ça na diaspora ba libanda kolongola suma ba mrima wana ba libanda que non combat ça ya robeba déjà ba corrompa bino tout ça. Message nous repère ça. Awa en Afrique c'est tout ça ini. Tout ça ini. Omona ba o ba o combat beba bangonde balinga ba diviser combat. Osomona ba bien sûr l'air bateau musu ba yokaki ndenge balobaki na ba batinda ba message ba yebaki conteneur likamute osomwa l'air ba yeko vanda sikoyo ba yeko yeba omoto wana biso together siko ba comme condamner nde ba bino ba journaliste il faut le bimisa banini donc bozala na bango
osala na bino na bango bacombattant baoloba nini kasi baoloba nini mpona élection eza te élection tala bakende élection na mboka eza occupé mboka eza occupé boka élection ndeni politicien nini déjà alobaki mboka eza occupé na bango tu baza wana baloba rien me baowelaka baélection mboka eza occupé élection ni bokende nango occupation eza partout yoka so occupation eza partout oke ata na gouvernement de ezali baali na armée partout badomaine tout ya Congo eza occupé bokende élection ndeni tikuna bachef coutumier taka tina bachef coutumier kota est baolimoge bachef coutumier bakamati ya bango batie tina bachef coutumier boboke élection ndeni donc tobosana élection tobosana élection tokende na lumbe po Kabila kende c'est tout parce que bastratégie mino bozana biki bolingo révéler en na minute oyo parce que calendrier est déjà le 23 décembre il faut pas voter et puis na ba mois d'août wana il faut pas faire la recensement ba congolais na étrangers il faut pas voter bino bolobini recensement parce que ministre pour les étrangers azali bon ministre pour les étrangers wana collaborer bon so wana ba carte d'électeur na ya ba Rwandais ba omoni na 2006 na 2006 Jean-Pierre Bemba na Kabila omoni journaliste moka ITV mbeki alongola journaliste moka ITV ba Rwandais Rwanda bauta Kiseni ba yo voter na nini à l'accent de l'image azawat alongwa donc biso moko bana mboka tozo makamla biso na maboko soki ba élection biso moko na ba Rwandais wana ti po mboka eza occupé toko kende élection na mboka eza occupé te ozomo toko iko kende te problème na onsenga congolais azalaka unité zala to bande to message na suka ya sokoro potosida bon message na suka bon na sepeli ke ba politicien nyonso tunde ba komo sangana koyokana eza bien idée eza na lo idée eza bien ndenge bango nyonso tu ba yokani basokutana basala plateforme moko mais plateforme ba osala po eza ba élection te po na kobenga na Kabila eza la plateforme moko te ko ke na ba élection na boye élection po nga na boye élection mboka eza occupé na lingu de élection te il faut akende. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci. Merci Mingi.